Sali bayanga baoyanga napesi mino bambote bisika bino nyonso tu bozwami na ngina loba eloko yo ya kolula na ngina loba na point moko etali likambo penza ya kolula. En tout cas eza malamu te kozala na vie ya bilula lula, eza malamu te kozala na vie ya ko enviaka kaka baninga, eza malamu te ya kozala na vie ya kotala kaka eloko ezepa moninga pe ko adimiraka toujours eloko ezepa moninga, pendant que yo moko pe na kati na yo oza na biloko ya bien, oza na makambo ya bien na kati na yo, oza na bakalite ya kitoko na kati na yo, oza na biloko ya bitoko pe oyo Nzambe apesa yo na place olukaka nyonso ko contacter ya ko contempler ya moninga, ko lula ya moninga, lukaka pe vraiment moko omitalaka nanu yo moko pe otalaka nini ya malonga pe ya malamu oyo oza nango obanda pe ko sepela nango. Eza très important ko sepela na oyo Nzambe apesa yo ole ya ko sepela aka na oyo ozomona epa ya baninga, eza malamu te. Nzambe azalaka na ye injuste te, Nzambe azalaka jamais injuste, Nzambe aza juste na ndenge akabolelaka mutu na mutu eloko na se na moi oyo. Nzambe akoki kosala te ke mutu azala main vide, Nzambe apesa mutu nyonso tu eloko oyo amona vraiment ke oyo ebongi mpona mutu oyo. Yango na vie na place ozala bilula lula, ozala vraiment komona kaka ya kitoko kaka eloko ezepa moninga, eza malamu te. Zalaka na bitidi ya kotala oyo Nzambe apesa yo, zalaka na bitidi ya ko contempler oyo Nzambe apesa yo, ya ko sepela na oyo Nzambe apesa yo, pe ya kotia mabolongono na se kokumisa Nzambe, kopesa Nzambe merci, koloba Nzambe merci parce que okanisanga otikanga maboko pamba te na opesanga pe ya malamu oyo Nzambe apesa yo, travailler yango komisango susu kitoko makasi, komisango susu meilleur pona ke esala te ke ozala misu pai kotalaka oyo ezepa baninga. Ndeko na ngai yeba ko se contacter na eloko oyo Nzambe apesa yo, sepela na oyo Nzambe apesa yo, kumisa Nzambe na oyo Nzambe apesa yo, wana Nzambe akoyeba sona kobakisela yo mususu.